bina nta ya kosola te nazo pe ta ya kosola na bino te sujet na linga lobela lelo oyo eza vraiment sujet te mais eza eloko moko bozo ko se passer na kati ya communauté congolaise hein communauté na biso vraiment na ebité soki batia biso motema soki so na benga motema mabe hein motema mabe motema makasi lokola mabanga carigres kutunde ya micho ndeza boye ekoma obukana dozo mona motema mabe elongia motema na eza roi mbala mboma donc motema mabe quand on parle de motema mabe congolais aza motema mabe prix ya âme congolais atikala koyeba yango te prix ya mutu nde ezalaki o prix ya mutu nakende kosomba mutu nakende kosomba âme ya mutu congolais atikala koyeba yango te ezaka na nzambe oyo asali ngai na yo oyo alamusaka biso na ntongo nde ayebi valeur ya mutu na prix ya âme parce que ere ozobotama âme nzambe aotisa kati na yo aura na yo étoile na yo ozobotama nango nzambe nde ayebi valeur nango protection divine na yo nzambe nde mbutu ayebi eza mutu ya mokili te congolais ki motema mabe ntina niveau oyo pourquoi ntina niveau oyo pourquoi mutu azosenga bino aide aye envers bino aye envers communauté na bino et aye en tant que bandeko na ye ya basi na ya mibali mais tala eloko bozosala bozo ko se manifester à travers atako bolukaka babezu yango atako bolukaka babezu yango les écritures atako bokoma kokoma tikaka bokoma topesa merci réseaux sociaux na moto atanga na école maternelle te mais pour na Facebook akoma kokoma moi titre mais pour na YouTube akoma kokoma moi titre pourquoi tina niveau oyo vraiment là na obeta lisolo ya ndeko na biso Grâce Mbizi nde boloba za Brazzavilloise na obeta lisolo ya Grâce Mbizi tout le monde le sait na minute oyo Grâce Mbizi état na eza ndenge nini aza na état normal azolia azomela azotambola azoloba mais nzoto na ye eza malade eza vraiment souffrant na ndenge ye moko a posté ba vidéo na ye asaleli biso pona ko mettre biso au courant ya situation na ye ya makambo ezokomela ye toyebi ke parcours ya Grâce Mbizi eza parcours na ye na bato ba approcher ye parce que nga ba contacter nga par rapport ya sujet bato ba contacter ngai balobi ke face à na ye na ndenge azalelaka bato tu bayebi aza mwana mo malamu sans problème mais na face C na ye so pe face B na ye auto mona na internet ndenge asalaka babiloko na ye babuzz na ye wana eza vie na ye donc eza le marketing ya makambo na ye ndenge avivaka bongo po mutu na mokili oyo aza na malamu na ye aza pe na mabe na ye. Alors sikoyo parcours ya Grâce Mbizi ba o avandi na babike azara muto ya ba problème te hormis ya makambo ya TV donc ye se bo beba na ye bo beba ne mamba TV na ndenge ya TV na ndenge ya bo ya mbunzu bo beba na te bo sola na bino normal mais na ndenge ya ba YouTube na ndenge ya écran na ndenge ya réseaux sociaux donc ebeba kaka po ye atie otie mutu ye pa tie mutu otie ndaku ye atie ndaku otie mutuka ye pa tie mutuka otie lamba atie lamba otie lipapa otie la gobe otie wese ato otie wese ye pa otie wese parce que eza monde na ya réseaux sociaux visibilité na amimarango bongo boyebi caractère na bino ba oyo bo approcher onga na yeba ekala na yeba ndenge banda Michel c'était mon nom ba o yebi yango très bien vena nga ebino image aya padasa makongo o yebi yango très bien beauté image yo pe o yebi yango très bien parce que wana eza ba témoignage na zongo na munoko na bino na sur na munoko na bino ya batu msusu te bo yebi ndenge bo vivant na ye malgré ya ni ba retard na ye bo yebi ndenge bo vivant na ye aza fimoro très poli na longa na bato na misato na niveau ya musique Deboul Bin Love o ma no loba yo vanda na o sene futur ni akoro o yebi ndenge fonctionner o yebi ndenge fonctionner ale siko na parcours na ye to na ndenge réseaux sociaux na parcours na ye eza na bato ba futela bandako pona ka ba base na ye wana ba futela bandako
na niveau ya bakili bacréa basite basali parcours na bango mpe lelo oyo so bamoni boye mutu boye ayebani mpona nini mosusu kaka ndenge andosala babuzoba na ye wana kaka ndenge bandaki kotika bamutakala na ye wana kaka ndenge bandaki kose livre na réseaux sociaux na état na ye wana yango ebele lelo oyo mosusu mpe bakomotiango monoko eza na bato mosusu mpe ndenge baza wana mpona basite na bango etalama afinga Grace Mbizi mpona basite na bango etalama atia sujet ya mabe na nkombo ya Grace Mbizi mpo lelo ayebi ke baotalanga so natie Grace Mbizi baotala ngai bolinga badécouvrir oni yango ezoleka baotala nga na kozwa bavie na kozwa baboni amweke ozala roi dembo amweke ozala roi nga oyo na mibetaka tolo na bimanga moko liyebo na uta epai ya mutu te mutu abimisanga aza te mutu afula ngai aza te mpe mutu mpe afulanga aza te donc nabimaka nga moko naopela nga moko sa mombonda mais on a lobela bino sujet parce que ezaki à la demande ya batou et pour la fondation pour la association na biso ya ko défendre basi toi na deux associations pour la défense ya basi bon moi qui dit notre osala na vidéo précédent pour na makambi ya Fallon pour na ba femme battue wana eza association o eza bongo dirigée na Maman Espé Guylaine ngai moko pende na boy ngai dembo na association na ngai ya ndenge ko défendre basi na ndenge na ngai nga ozala nini ozala ndenge surtout ozali nga na ko défendre na ndenge yo ozali pona association na ngai pona balobani mutema na ngande na viva pona compassion on azala nango envers bato nga na zana besoin yeba mutu te pona aider mutu bato ba yebinga na kimaka mutu so betinga déjà so komika na vie ka mamba otonga ya okende kaka à travers onga lingaka te wana vuma na opusa na pembe na odona opusa na kutu te ponga na banga ke na olia na yo na zosola na yo naza na yo bien à bon terme na yo kona sima mukongo na nga olobaki loko moko bo emso na mutu na nga isa te parce que moi je défends tout le monde oza mwana mutu oza mukolo moi je défends alors on va défendre Grace Mbizi te mais na lingi na faire comprendre ba téléspectateurs au balandaka biso nos fans à nous il y a des choses quand vous regardez hein bo tchaka makambo na mesa bo tika kaka teke bo sela ki fanatisme biso kaka boyebaka ke Congo elengi eza roi nzete Congo elengi ezaki Congo elengi eboti elengi ya Congo eboti elengi ya Congo eboti chez Mokonzi mpona oyebisa bino ke bafan club ube batelespectateur oyo bazaka na Congo elengi ya Grace Mbizi bango wana bachene baye na elengi ya Congo bango wana baye lisusu bakomi na chez Mokonzi donc mpona oloba ke parcours ya Grace Mbizi esali quand même quelque chose ata boza na baguerre na bino bozalaki na monde moko te boza na ring moko te oyo bazalaki na Kinshasa oyo azalaki na Europe ata mobali ya Kinshasa mobali ya poto alongwaki awa akendaki kuna na Kinshasa asalaki so mpe n'importe quoi oyo ekomaki na kati ya barankini wana eza problème te mpona oyebisa bino moko na bino mokolo ya kufa akokendaka na mobali moko te bakotiaka cercueil moko te likolo ya moto abike monde oyo oza boye obimaka na bakotia nkombo ya mobali moko te likolo ya cercueil wana yo Grace Mbizi esika yo ozali oyebi ke ozobela oyebi ke oza na batake attaque ekouta kaka na bato oyo ozokanisa ke baza baadversaire na yo ou bien baza barival na yo te ozomona longola nanu ide wana na mutu na yo ke bato boye nde bazokoatake bato boye nde bazokosala boye ochange ndako oui eza makambo eza circonstance ya vie eza bavitesse ndenge ekendaka ya le haut ya le bas tomona yango na bato ebele bato tu bayemba yo peut-être mosusu ozobela oza na ndako eza na bato mosusu babimisela bango tala sujet mosusu aza na sida mpona ka bakase carrière na ye solo na lotango baliste bamusicien ata ya basere omonaka ye vraimen ndenge aza boye alingaka asala production moko boye mais tellement babetaka ye déjà ke babikala mingi ta aokufa kala aza na ye na cancer aza na sida aza na boye kala mingi ta aokufa bakata baproduction ya minene pourquoi parce que monde ya TV, monde ya visibilité, monde
ya média etambulaka bongo monde lisango etambulaka bongo il y a un moment où comme populaire bato balingi yo il y a un moment okiti il y a un moment pe o mata arrête de te culpabiliser que o wanda ke o bato baso bundisa baso bundisa yo oui on ne sait jamais mutema mutu toyebi na biso tokofunga mitema ya congolais to bando yeba ke o intel boye ye mutu azosala ye boye omoni banda ya ye mutu oui c'est bon banda bango baye makambo ebandi eza coïncidence ke yo bandi maladi bato wana baye nde yo bandi maladi elobi te ke arrivé na bango nde balongo na kitunga maladi na Kinshasa nde baye nango ana poto mpona koatake yo non kolongola ngo nanu na mutu na yo luka nanu solution ya peut-être solution ndenge nzoto ezobela ndenge ozali olimweno na réseaux sociaux toyebi ke oza na yo mais olimweno na réseaux sociaux okosala baaudio bavideo oevite nanu oevite mpona omekana kosameliore mwa ndamu parce que etant bato bamonela wana mutu na mutu aosala critique na ndenge na ye mutu na mutu alinga asala buzz na ndenge na ye wana eza conseil espe guilaine mutu abaki na pesa oyo yango par rapport ya ndenge ezobela par rapport ya ndenge opostaki video na oyo ndenge lèvre na yo eza ya kovimba na ndenge teinture na yo eza un peu foncé donc ezosala bien te ezosala bien te vraiment ezosala mabe makasi awa nakota na point mosusu wana sikoyo nazongi na bacongolais na biso bacongolaise mpona koexplike bino idolâtrie ya Congo Brazzaville. Congo Brazzaville toyebi yango très bien bango basalela mingi babiloko na bango babokoko babiloko na bango bokoko aza na mwa singa na ye ya luketu aza na mwa mayaka na ye alataka aza na mwa poudre na ye koko na bango tata mwasi oncle soki mpe nani apesa bango kotalisa en permanent ata moto ayoki mutu pasi ata mutu ayoki mutu pasi ye akotalisa na ye parce que c'est comme ça azotrouve yango normal ata ayoki mukongo ata ayoki liboko pasi ata ayokaki nde ezalake olali peut-être olali bien te olali na position moko bien te omona olamuki mwa kingo esali yo pasi mais na babrazavillois na babrazavilloise epa na bango kaka eyebaki obetanga na butu ake asali nini ake kotalisa zeke ake kotalisa zeke biso toyebi yango très bien mpona ye ndenge azoloba ke mpona koéclaircir bino na bato bayebaka te maloba na ndenge azoloba ke akokende kotalisa ou atalisaka ou akokende soki mpe bene kosala soini mpona ye azotrouve yango normal azotrouve yango normal ezogene ete parce que eza culture na bango leur culture congolaise eza bongo quand tu as quelque chose il faut kende kotalisa biso nde ezalaka bongo totie mabolongo na se obandi kosambela obi obandi koluka pasteur mais pas na bango eza bongo te c'est le contraire de nous il faut to comprendre eloko wana c'est le contraire de nous biso ka ça ne va pas ozomona ke ezosimba te boye na boye tokokende koluka bapasteur oki koluka sango oki koluka oyebi ke te église boye basambelaka bato basalelaka bato boye ozokende koluka délivrance mais bango balukaka bayeba donc avant c'est délivrance fo ayeba nanu moto attaqué ero ayeba moto attaqué ale ya beti contre attaque po bango bafonctionnaka bongo donc eza oattaqué nganga na beti contre attaque donc eza bongo na bino bacongolais moto bakisi bozana problème ya écoute congolais bozana problème ya écoute na problème ya compréhension bokende na CNPP te boleka mpe nzela wana te moso aveni na CNPP ya Congo kuna na Kinshasa boyebi na bino yango te mais problème écoute bozalaka nango na bato bavanda na CNPP ata bato akopwengaba bana problème wana te mais bino ka nde bozalaka nango bino ka nde bozalaka nango les Congolais vraiment bon mais quand il peut changer parce que mon ami sont des aboués grâce mbizi azosenga aide ya média azosenga aide ya média totika kobeta kotala makambo à travers totika koloba ke o ye apusa ye apusa nde na utoko yebisa bino pri ya ami ya mutu yebi yango ka nzambe mutu yebi yango ka nzambe ye moko pona makambo yo eza lisusu normal te
makambo eza susu normal te nzambe ye moko ayebi vie ya Grace Mbizi ndenge amemaki vie na ye ndenge atambusaka vie na ye bino botika koloba ke yo apusa afingaka bato asalaka boye aza ye moko te azofinga bato baza ebele bafingaka bato kofinga wana mpe bokanisaka te ke moto avandi kaka boye eloko kinse koesui yaki kofinga non bato bafingaka bango wana eza na bango moko nde ayebi ke mikolo Grace Mbizi na succès nakosala ndeni te napesa ye mbongo abetangeli omona internet mpo nayebi ke bato baolanda ye akontredire te après omona afingaki ye ntele barépondre ese nini kombo ezongisi na actualité bondi monde ya YouTube monde ya réseaux sociaux ya bacongolais ya communauté congolais ezofonctionne bongo ezofonctionne na rando yango mpe ya buzoba mpo le sel rando oyo esalama eza kaka ya JB na Wera rando wana ata tosali siècle mobimba rando wana ekozongaka te ezongaka te parce que rando wana oyo ekotisela mindele mbongo na ndimaka babilamba na bandako mundele ye moko atalaka alobi non bazosouffrir mais mbongo bakotya libanda non le sel rando oyo epata mokili ata lelo bobundi bobalusi mabele rando ya JB na Wera ekozongaka te ata bosali ata bocreye formule wana chimie wana ezaka JB na Wera nde bayeba formule ya rando wana nde bayebaka formule ya rando wana mpo formule wana ekabola église catholique vita imana omonaka ke basupportaka équipe moko mais soki okomama JB na Wera bakabwani lisusu bato ya vita bakabwani lisusu nde bato ya imana bakabwani lisusu nde aveni kutomona kaka koto babon chic babon genre koto bato ya Wera bana maison mère omona ekabola rando wana ezonga nango te ata boforce na internet bokomi na ba 100 millions sope de personnes bazolanda bino ata ba 1 milliard dans le monde rando wana ezongaka te ekabola bato partout dans le monde entier ekabola bato na 5 continents mwasi na mobali balalaka mbeto mwa baboti bana mais mpo na JB na Wera bakabwani soit mobali aza moto ya JB soit mwasi aza moto ya Wera donc ekenda bongo na bino bato bolingo wana kocreye barando moko boye boza na bino na biloko te tala JB na Wera tala niveau ya JB lelo tala niveau ya Wera lelo yo siko ndenge ozana wana olinzanza wana eloko to ozocreye eloko moko kutu ekofutaka na yoyo eloko te plus tard totanga mpe kombo na yo te na histoire totangaka yo te na palmarès totangaka yo te na ministère ya culture oza te oza na matricule te nde okota na YouTube okota sans matricule okobimaka mpe na YouTube sans matricule ozala toujours immatriculé donc mama espe Guylaine ayebisi ngai atangeli nga verset biblique moko Ézéchiel 18 23 azosenga aide ya communauté congolaise parce que soki ayebaka ke na mutu na ye azalaki Brazzavilloise base ya site na ye alinga atiango na kati ya République démocratique du Congo te na Kinshasa te atia yango na Kinshasa grâce ya site na ye Congo elengi wana bato bafuta bandako bato basomba babilamba kolata bato base retrouva lelo oyo emsongo na vandi bo aza na racine autaka wapi abandaki pa Grace Mbizi te oui na bino bato boyebi très bien osola na ye auparavant soki boza na moyen ya koede ye boede ye baoyo boza na contact boede ye aza na besoin ya conseil aza na besoin ya moral kotala ndenge moto azalaki ata photo apemaka azotala miroir na ye ekotrouble ye ekocraxe ye ekosalisa eloko moko boye inattendu après komi o boyaka na bacaméra bokozala wana jour alikama makasi koya otenga banda olenga kuna bengaka ye jour yango bokomi koluka bahistoire bino ozaka dire na création bokobwakela ye mabango ondire bino boza basantu botikala kosala lisumu ata moko te ondire botikala kosala lisumu ata moko te po bino bokoma na bino basaint parce que
bo ye asali mabe na ye yango wana ezofuta ye le salaire du péché c'est la mort ndenge bino bato mokili boloba mais nzambe alobi bongo tabi oyo akoyepa na ye oyo akoyepa na ye akoyambola masumu na ye aza capable ya kolimbisa ye 77 fois 7 boza wana te mpona kojuge ye azosenga aide na bino na média botika na makambo ofinga botika ofinga botana ofinga l'écart nayebi ke bino olingi boprofitaka na situation otie kombo otie video ofingi mpona nini visibilité botika nanu botika makambo wana vraiment ya kofinga azosenga aide na bino moninga mwasi azosenga aide na bino bato ya média oyo boyebana oyo bosala babese na kombo na ye na maladi na ye azosenga aide na bino mamese mpe Guylaine nayebi ke naosenga na yo mpe okota contact na ye vraiment na ndenge ya privé okota contact na ye soki okoki koapportele aide na niveau spirituel ndenge ya kibonganga te ndenge ya bonzambe na ndenge ya bonzambe kokota contact vraiment na ye vraiment ekosala vraiment bien ekosala bien oyo na ngai nalobela bino na pokwa lelo yango wana bato bazolanda émission oyo na souhaite bango babonane bisika bozali babonane vraiment bonane na moto surtout bonane na Babette Erika Safi bonane na Didier Kalonda motema ya nabosani ya Didier Kalonda na bosani comme madame yo c'est bala sima bosani comme madame babona on a besoin elamba elamba vraiment ya bien combo ko utima en direct ya magasin à contacter ngai na rotinda ye vers Didier Kalonda parce que mobali moko pembe mbinga atonda vraiment na mtete la solo ya tongo Didier Kalonda babona ne sikozali on a besoin elamba na parfum à contacter ngai na rotinda ye envers Didier Kalonda na pesi lisusu babonane na ma copine chérie ma copine sikozali Niclette la milliardaire na pesi babonane a mes sponsors mabi et likambu ya ba sponsor babeta te tokota te boya bango moko na ndenga kibonzambe na ndenga 2019 babi biso nde makambo biso nde makambo makata mare ba pati ya luma maman na baziwa pi na ndenga ba sponsor babonane vraiment salle de fête Maman Moza na Melun. Ça de fait Maman Moza na Melun salon Facebook et pas ya Victoire 12 étoiles moi ça pembe asala osuki asala osuki baby so mutu eza bongo na 57 rue Poissonnier Château Rouge numéro né à téléphone eza bongo 07 53 99 20 31 na bandeli 07 53 99 20 31 dans salon Facebook beaucoup ta bongo Victoire 12 étoiles azawana ozelabino na motema yako fungwama alimentation Chantal Amour wana ba sponsor alimentation Chantal Amour ezabongo na 26 rue Albert Moreau à 2 pas de la gare de Melun donc ezam sikate la gare à Melun donc numéro à contact na bango ezabongo 09 53 25 76 03 na bande numéro 09 53 25 76 03 donc les abonnés na 26 rue Albert Moreau à 2 pas de la gare de Melun donc Joyce Gomez mes sponsors chéris baba s'appelle mon simba masala bango donc Joyce Gomez bambote sikozali na pesi susu Sylvie Gamio bambote sikozali masala nga courage babi l'émission te ko ça te demanda pimbe na bundeloti na suka soda liboso pe ya suka na pesi mon grand frère là à Londres na Londres Olivier Ochudi na souhaité yo babonane famille Ochudi mobimba o eza na Londres na souhaité bino babonane famille Ochudi o eza na Canada babonane na États-Unis babonane na Kinshasa babonane ye moko leader meda Ochudi Konde bonane na yo papa chéri Eliane Ochudi bambote sikozali maputa bana peso bambote na pesi susu bonne année à mon bébé chéri Diogo latéral fils à maman na peso bambote sikozali à ma maman chérie Diogo Sabina maman Soda famille Mbokolo famille Mbokolo l'homme qui sauve l'honneur de la famille Mbokolo Sadam Mbokolo l'homme animal nyama dido Mbokolo na ye moko lisusu mwana suka tonton Mbokolo à toute la famille Mbokolo babone na bino tokutani bongo mbala ya sima bisous je vous love trop na sima caméra toza bongo na Pati ya Luma l'homme invisible ancien boxeur donc babolane na yo esikozali na sima caméra réalisation pe lisusu bomona ba image ya mikolo yo bo sepera bi dembo nino komi boy bomona ke musala esa ekomi so elengi